bien-aimé, église Nzambe, mbindo kotarate, église Nzambe mabe kotarate. Lelo diable a zui porte à travers bayembi. Mususu ayeko yemba, ngai mosali na yo na kokufa ne lamba gege shama. Ngai mosali na yo na kokufa ne lamba gege shama. Soko landeli yango bien-aimé, tiango bien. Longo la sentiment, toza n'intérêt ya ko tuka bangote, toza pe n'intérêt ko critiquer bangote, to mona bango nzamba lokota bango na gisenso, bazaki na bango ne lokote, lelo nzamba tomboli bango. Ça fait très mal bien-aimé. Pona ba bien mokili oyo, batika nzambe. Alors tika biso basakoli toloba. Ngai mosali na yo na kokufa ne lamba gege shama. Ngai mosali na yo na kokufa ne lamba gege shama. Makambo eza malamu te to telemela yango. Même nzamba lobaki résister au diable. Tika to telemela makama mabe. Eza lisumu te. Ouais ya nzamba za muta do sa la volonté nzambe. La personne qui a choisi son chemin d'abandonner le Seigneur, ya ko servir le diable, na ba être invisible ba mona na raté. Asa ouais ya nzambe te. Alors tika to telemela parce que Bible obi ke na mikolo ya suka. Ebele ba koya na kombo na ngai. Ebele pe ba koloba, nous avons chassé les démons, nous t'avons prêché. Et nzamba koloba na bango, je ne vous ai jamais connu. N'oubliez pas bien aimé, bazote ya nzambe, mais baza ya nzambe te. Kaka na album oyo kaka. Kaka na album oyo et c'est qui singa i prophétesse moko, il paraît à sa prophétesse, je sais pas na ebiete, mais aleki pour attendre ba kombo ya banzambe mususu na maloba o a comprendre te na comprendre que cette prophétesse ne lit pas la Bible. Tant on a zoloba ngamo sali na yo na kokufela na ila maltete shama. Ngamo sali na kokufela na ila maltete yeso. Kinona mona ba barbar ba bongola au lieu que no luka la Bible. Place nini ila malteza. Ou bien abe aluka numéro maman lor abe ngatuna il a mal tes awapi. Là il dit dans acte 28. Place basoi qui Paul na vipère. Place Paul a raté kokufa na naufrage. Tout ça. On y a tout na abandi ko faire circuler audio parlant d'un autre Dieu. On a la même kotanga ta kombote. Ngai mosali na yo na kokufa ne lamba gege shama. Ngai mosali na yo na kokufa ne lamba gege shama. Parce que moi mon Dieu c'est Jésus. Amen. Il y a des gens comme ça. À la moukine na tongo a fabriqué histoire. Ceux qui ont moi qui sinaï moi gris naï ake a pakoli en po à atteindre bateau basa esprit faible. Mais notre Dieu il triomphe toujours. Amen. Parce que neti ndekwana na sekinga lobi, mais comment cette prophétesse ne peut pas lire la Bible? Parce que cette Bible est la prophétie par excellence. Bible c'est la prophétie par excellence ndekonanga. Akalipe moi audio na epe, batu pe bakoko yo ka epe ba yoki na bango pe, mais biso on tient pas compte de ça plutôt parce que tu as dit que notre Dieu il triomphe toujours. Amen. Et ezala bato yo batanga la Bible bazongelié. Mais c'est maman Luka Nzambe et heureusement peut-être abimi abimi c'est longi na été mais asali audio. Donc ce sont des choses comme ça. Tu rencontrer na ba ni na biso na ba misala na biso. Ok, muta telemi asali moi témoignage nae azupe moi ba fan nae tout ça soko yo ki likamo to pesa ba numéro benga ta na téléphone loba maman lor tala to moni boy to esali boy tout ça to yeb ça vino ate eza boy te to pesa vraiment merci na bandeko ba benga heure nyonso.